Moyo exemple na muso abini pe likambo salami. C'est ça. Mususu pe alobi pe likambo salami na ngote. Ebisaki ye abwaka. Soki ngana zolo bandenge parole de sagesse. Eza prophétie. Balobaki ngai te. Zawada ebisaki ye abwaka li. Parole de connaissance eza prophétie. Moto. Vaseline sali musala sai musala résultat yango dimi. La différence. Moto c'est que yo père. Te na monda ka so pakala maboko. Ngana te, vas-y so. Bino to mo banga bino boko ote bunjo ke na poche déjà. Ah, biso comprendre. Eza na ba do ya prophétie na miso. Oyo le bino onde moko lo baka biso makasa nzambe nyata mbusu na frein. Ministère prophétique. Il faut balancer ba comprendre makambo. Donc eza bilo muso ke lukela ngote soki ndengeni. Vraiment. Mais ça la passe ma. Ba moni ba to ba utiliser makambo. Tozana ba prophétie, tozana ba parole de connaissance. Comment ça te? Toi parole de sagesse, c'est la prophétie. Et à Moïse après, ba lembaka déjà. Que beaucoup de hommes de Dieu ba comment ba vewe to le makambo comme sous to yawa. Ce que monika mosa nza batiza vaseline aza déjà lemba na masolo. Merci na abonné sur la planète Nana et Fille en tout cas. Merci na confiance et fidélité pour pesa biso tozo sala kaka mosala vraiment et ça la bien ton vidéo koti vous s'abonner vous taba joindre vous commenter et ça la biso pinda kitoko makasi. Lelo na émission na bino bolamu ya Nzambe na zanga mote na zana invité moko spécial pasteur malgré le baramo trop moins ndika mais ndika mon ndenge mo ya propre ndena baki no par rapport mamboye ya rana ba net toko roger onti. Nga pena mituna likambo est-ce que place ya retraité makambo foya na ngana na net habité alors ba makambo peton zo ya biso tant que ba journaliste ba pandisang to kotika te photo luka to sela on analyse faut vraiment to sela on analyse parce que pour eza musala na biso ndena baki no fona benga moto na Nzambe gimboma babi pasteur moko sur la kitoko makasi vraiment toujours sonné par rapport sans plus tarder avant d'être invité dans je dis un grand merci na le bon Dieu parce qu'il est plafond numéro 1 via Natacha Botoso qui était vraiment mon boulot. Je dis bonjour na maman de moi la patronne Nana et fille maman sociale la grande dame vraiment merci. Je dis bonjour ma bonne nion songa benga bino famille parce que ça bino vraiment mon boulot. Bonjour la famille na famille Boto. Bonjour à ma sœur à moi Noélie Kong à la taille est depuis Bondal séparé ma copine à moi Cynthia Kalala Mishkei, éclairage public, sans oublier mon père spirituel, les prophètes Konde, Paul Domini de l'église Luloba, Nanzambi. Voilà, quand il y a un Gimboma, il y a un sur la par rapport. Bonjour maman. Oh, bonjour maman. Bonne santé. Kimia, bonne santé. Bonne santé. Bonne santé. Donc, le lot de bêtis tenio parce que le lot match de bêta, le pas de bêta le lot. Makambo. Bon Nzambe nyonso, bo bêta ba bakuter pour ezatero papa c'est la tarabo, ba baby show ba la tarabo. Et ça loisir tu as pas mboka ka to telemisi parce que les lots au bêta t'as appelé dans robot et puis invitation na hôtel donc on insiste qui trop système au yambanga donc voilà raison pour laquelle et celle qui n'a disposé comme moi tant moi question na kabono maman au stade donc c'est ça il y a moto bêta ka solo merci toi la journée de la femme na mona sima camion na moi sim ta filmer biso nana il peut comment nana bino pe boss nana et sous nana et Nana Sangara. Somme ma belle, t'as moi de la femme, bas to télémi hein. Merci. Na boss la patronne na ya chaîne yo. Ya nana fille babi motima malamu maman asunga bato ta boye ba nete soko leleliye asungi na yo mama sunga penga sunga ngape parce que mama ndenge zo kinela. Wala mbelo beti. Mama sunga vraiment parce yo sungaka. Sungela bisope et tonga ya tata Nzambe parce que na bana de ministère intercession bientôt là bomo na moto. Et qu'il y a parce que moto tenga zona moto oyo peut éliminer tout ya mitaka la ya batu na internet na zona moto ya bonzambe éliminer ba passer ba distraire biso na mataki da ngomba na équipe oui ya ri na ngomba na équipe to bondeli mais to remarquer to sambela batu ba benga ke na mitaka mso za réservé
oui c'est que monsieur côté taka les anano yango pasteur mutuna nzambe obi ba bokomo boma biso miso avant to lembi yango na oloba ya ba pagano mabe to mona suya ba sali nzambe juste c'est quoi yango na zo ba mama dès que to sambela ezo continuer donc yango na yise ba intéressé na nga to tena pause pourquoi parce que to landela mitaka la ya le même bo landela yango na molimo na musunezo bota ko na ebité na pe na ntepo na stopper batu nyonso baza na ba téléphone té donc ils a moi passe IJF azawana prophète de Niles en auto charge ya Hollande na makambo yo pour qu'il est bien parce que yo vaseline na poche ça hein nga biloko eza biloko maika mbai pa na yosani nga ya biloko mi ba biloko vaseline na za ba biloko ba maika na utiliser mingi et bat ba chanda de men musu ba utiliser ba huile d'olive ba musu ba utiliser ba moi mafuta mbila avec ole kana et ça muta sepeli donc vaseline est en plein mot pourquoi parce que ils ont mon soutien ils ont mon soutien na ba boutique partout ils ont mon te ba chino ko ba fabriquer yango bikambo ka so ba chino ba lela ko fabriquer ba sala ngo eza ya boto te mais eza ya huile ba chino ba mystique oti surtout na biso ba sala nzambe vraiment bilo musu esa na maso otali yango oyoki passe au regretter oyoki souci ozomitala ba musulman toyoka beko te c'est ça ba tuna biso ya catholique ba sango toyoka mambo te makambo mingi ka na l'église de réveil na profiter na occasion parce que mko cheno za prophétesse yana ne fille a trois bino pe kuna bo sambela ka makasi parce que na mabondeli ba pasteur a Congo tuka so de l'équipe makasi vraiment bozote ya so bisote bon évangile c'est-à-dire côté ya to côté ya te il a beaucoup de gens bakota influence moko na monde évangile beaucoup mi ba forcément na prophétie OK église est baptisée de la prophétie église c'est la parole il faut que te ya muto se repentir lelo na ba église na biso repentance za la souté et comme ka lelo na mona nzamba osela yo sima mukongolo na mona mbeli ba mona ba mbeli ba mona ba machete OK na ba mona tina sima mukonga mutu ke non na mona oza sa parole mais bino ba pasteur beaucoup mon so boté ya mutu vérité no église na ngeza la vie bandimi ba okima non église si pour toi tika na 2-3 bandimo ba banga nzambi so moni na église mondima zo pour n'intérêt prophétie aye n'intérêt ya vie na ye OK au monde va passer va pesa la prophétie ça mabete mazo pesa prophétie pas mutu est-ce que yé moko déjà prophétie pour la vie na ye pasteur na yé moko fana tamna que non na zo pe prophétie pour la vie nanga il y a beaucoup de gens ba information ma casse ya vie ya mutu mais vie na ye mona zo information te tu vois makambo yo sa mwana mboka so Congo eza bosoto surtout ba église na limité bolimbisa ba ndimbo za ba limité franchement bosoto mingi bebisi Congo eza ba église na ba limité wana pour na église ba limité babimisa bato ba njombo babimisa bato ba niaou bambisa ko kauka abimisa te yango zuma makambo zo beba na kasavu na mona bakanga pasteur moto ya kasavu abisi aza mutakala na mona te surtout na ba selimba na mona te na maloué apaka petio ngo bebisa so évangile petio na Cédric akufa pe seda nzamba lingaka takumela anokota na mabulu ko luka nini yonga na ibisaka bango numéro edingwa salaka na bango ba sala e numéro moko c'est que soto te bobituma na edingwe to ko ba ko sabi ba match nini différence exacte la ko sabi mo pe passer na edingwe match nini na terrain edingwe pa ko kota bimiso pe mbeli pe pa bimisi ya makambo ba katiara na mingi bandima basala nzambe vraiment te oui mais ye de lo bango aza ba to bela pesa ba makambo alo bango toawa eza ba to bele ye ba kenara pa ye di ba zo ba kisi muna passer za musika beto kudo te koyi e ba dele vide to iba kisa kala pasteur Gimbo mato ibite makambo to mona ezaka temps de la fin nzamba lo ba to eza nini vraiment nzambe aloba na biso da makambo mukola suka bo mona bilembo ba faux passer ba robima eza kutu ya foxete o to mona lelo mutu nyonso za kwa ko que non te komita o nzambe aloba ki yango yo ba biloko ngebangsa ngaite ngata passer mako pela ndenge nini suka nango tokozele kaka na YouTube tokozele na YouTube to mona mutakala na ye na bisa yo ata peli suka nango YouTube etanga kaka non azaka pa c'était mikolo bite ba passer ba comme ça iPhone pour na iPhone et bika aux adresse commune pas au fanda moko to kanga ya wati poni mukamate soka soka numéro na téléphone et il a sa adresse commune pas au fanda maman comme prophétie pourquoi buzoba boye c'est que nzamba ça susuta batu bazwi nzambe bazongi sisima
Je comprends. Ngana église to benga nga kuti ba benga dadi, ngana dadi te. Dadi. Banda ki dadi ya na ba église et baby si ba pasteur. Ndiye kama na moko mwana benge pasa. Surtout biso basi. Si, dadi. Dada lobaki. Nzambe ete me dadi mutalobaki. Dada lobi nini? Oh dadi kuta lobaki lelo eko kiteke yinda dada baki lelo to ilata pembe. Bolata akaba pembe. Vraiment. Église chanza. Vraiment merci tous qui quittent on a Gimbo mantoka botenir biso regard TVT tikla ko BFT Gimbo matozaka na actualité tomoni awa MK a démissionné na Madjabu ko bani pona. Ah donc il passait Mick ils a moi passe pourquoi parce que ngana zaki na poste Mick a démissionné na Madjabu. Pourquoi parce que ezaki plateforme bo sala ki poto tout monde bana na biso bana ba talent bana musala. Zo comprendre vous avez ba juriste bondo sa musala wana. Parce que les locaux démissionné on a évité. A démissionné par rapport à nini. Au long ma par rapport à nini. Photo yeba. OK. Na vidéo si qui là qui il bien démissionné pour un problème nini. Il y a des choses où ils ça mal lelo sur hôtel on dit que non nzamba za souté. Il y a beaucoup de pasteurs dans le Congo nzambe da kima bango kala. Nzamba za souté. OK. Donc ba ça la nzambe na bonzambe te. Ah ça la nzambe na kibo moto na kimosuni. Bonzambe sila kala ya kosakana te. Balia déjà ngulu ba bibisa mikila. Lokwa ba musulman. Olie ngulu bikile bebi ndeti bango. Balia nzoto bonzambe sili. OK ba melana makila vozo nzoto. Olie nzoto. Moi si abotaka na miso ba tout ba passer beaucoup mo sanga masumu na miso bandini. Mais makambo komi somo rotala qui prophétie bon non zana boy oh boy pour mabilo qu'on a nyonso pourquoi? Vraie prophétie, c'est la parole de Dieu. Prophétie, à solo les liloba ya nzambe. OK. Mukolomoko na zoyebi sabato Christ a matin en montagne à côté de la synagogue. Il a dit ceci. Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. C'est ça. Le long de l'église, la bonne nouvelle est surtout pourquoi parce que bato batale si mandu quelque part. Kowelana. Mbongo ne wana mbongo lu wasumbongo liko na mbongo. Et voilà raison pour laquelle tu tambola ndenge. Tu marches ndenge. Église ezongi sima. Parce que bino ba pasteur makambozo sala to otala ke na ba pardon même quand makamba sala otala ke na ba ministère bandike beta ma ba guerre de mais écoute tina ba sala na nzambe. Maman nanga il y a le serviteur et le serviteur. OK. Tout le monde bande moti. Na kati ya vrai toi na faux. Na kati ya faux toi pe na vrai. Okay. Donc eza ndenge nzambe amemelaka. Toko sangisa batu nyuso teka ba mabe. Na se ya moyo eza pe na mutso pe likambo salami. C'est ça. Mususu pe alobe pe likambo salami na ngote. Tozana ba prophétie, toana ba parole de connaissance. Comment ça te? Toi ba parole de sagesse. Eza prophétie. OK. Parole de connaissance, eza prophétie. Parole de sagesse, eza prophétie. Et la différence. Vous comprenez? Et ça n'a pas de prophétie, n'a ministère prophétique. Il faut balancer ba comprendre makambo. Non prophétie, n'a ministère prophétique. Et c'est le comme côté. Au cause en a don ya ko sakura. Mais c'est ministère prophétique qui OK. Il faut en a beaucoup ya ba papa ba protéger don wana likabwana. Tu ko ba te belé, ba zo ba don prophétique, ba commission ministère prophétique. Té et ça la don ministère et koya compagnon na don na you. OK. C'est pas dit que chose on a deux prophéties, il faut comme maman prophétesse, toi comme maman prophète. OK non. Yangote batu ba bongo lisi makama nzambe. Na maboko zo vanti mo tie maboko à partir le commis prophète commis pasteur. Bino mo zo bimisa bana bino pe. Kasi te ngana église la biso to bimisi bana terre, biso bana ba consacrer biso depuis 2000 ans. Tu le na ba consacrer ba to biso te. Ouais. Pourquoi? Parce que toi tu as pété mon là-bas na biso to là-bas l'église. Ngana to bengana mon église na biso. L'église nzambe bengana. Oui, ba bengana kamuta ko sote, ba bengana ka l'église. Église nzambe. Oh, yo za ki droumé na église. Au seul groupe no intercession, o comme prophète biso to yebité, kende ba biloko ba miki ba sali na ba nani. Ba pasteur alimete. Et ça bien. Vraiment, merci tous ceux qui ont quitté on a pas ta moto na nzambe Gimbo ma voilà. Ozo sentir kazo loba penza vérité comme manquement te vérité tikala kaka vérité moto na nzambe toza kaka tout mona ki moko ya ba pasteur lokola yo par rapport ya malobo ya lobara
oyebi ke eloko euti kocircule na net ke nondika voilà mais abaki mutu wana akokoma baba mais jusqu'à présent tomona jeune yango azoloba kaka bafranci eza bilo mosusu baosa bango bayebi te vous comprenez ok na vie ya lelo ya kibonzamba lelo il faut yeba que naza musala nzambe ya ratiri te ok pas ya nzambe professeur ataraté et pas na nzambe loko betaka nzadi ezate ok un coup une flamme lelo ba mas na biso ba komo beta professeur nzadi pourquoi parce que mamu bazo beza yango te ndeti frère oyo partout etamboli makasi même yo français to siliko kangisa bato kangisa Congo mobimba parce que na to landango papa Molière merci Alexa qu'on a na chaîne na ye moko le frère a question le qui na te pas lobi que non bo pesa kinga mbongo pona bakisi famille na ngesiliki naza mutakisi te vraiment famille rejetée et rejetée en plus yo pe falloir tika no kaka oyebisu mwana ngo non dans une semaine soko au balusi mo lobaki to koma baba to kuta ina zolo bane non ma desi mede yango a loba na ye kutu bibilo so no bango bete ba komo bango siko bien ou alors non so mona siko professeur sur sa place cité miracle ezaki cité ba papa edi na bali ba sala ba miracle au senti miracle ba ki bon l'air musu ke foi on a yaki salir intimidation a intimider ye ok yana ne diambe ane mutabombe o intimider pe su kana lekisu na TV abaki su maka mususu mais intimider ba diambe te ba tabombe wana te na église soko za ba petit moi mikemi ki ba za toujours pebe peno ba comme soka oza passer ba comme bengo vie dossier baby ok passer ba ko bengo jamais vie o pi vient na biso yo ya kuchuto ba tiko benga ta vie na kaksi na bango soko point soki nguye sili kanga église zo bible gumbo tina lipeka ozonge kodimi ya problème te is a problème te so mo monike na kodimi kongo salama okanga o ezala kana ngoto so mo pene kodimi esimba te ozongi simba bo so mo mituke be na babisi cha sala kazandu bokasa ke na ngoti na babuna bana e ya kana ngo na plate ngo ozo mbo bo fwani balusa ngo vexime zo na poko tambo ona poche église esimba te il y a beaucoup de gens bazara batakisi makasi babalusi ngo bisu be na l'église to yeba bino bandakala bamando na bazara suto no kala na quartier baya na évangile bamando na bakoma ko bikola makasi et puis on bazara na bakati kati na bimba sali l'église na bango c'est ça les choses ils ont détruit les lots évangile est comme détruit à cause vraiment nzamba ojije bino basena nzambe makasi akojije bato ba comprendre bon nzambe te biso te nzamba akojije bato o bazo comprendre musala tata te bozote ya bana nzambe te ngana église te ya kaba ngasu ni église oyo oyo ka repentance bongo la mutema tika masumu semete ko seme ezalaka volonté kata to ko mona to na sepeli na sala offrande mo action de grâce et dépend na yo OK au CP que non 10 mais normal mais il y a na fille après ça 10 mina 10 mais normal oui c'est normal na sacrifier 10 minanga na pesa un je n'ai pas mettre avocat na pesa 10 minanga OK un je n'ai espace on est de la 70 ah papa doza 10 mina pesi et ça problème était mais lelo passer moko mondima bela ke ko talete mais bike mondima futa faire du mois tili da maloba ya kana di loko lobi en tout cas et ça linga bien puis ça linga passe quoi lelo tozotala tozomona bane belé bakoma ba shege bane beba mili banda ezaka pona bino ba pasteur par rapport ya ba prophétie na bino eza pona bango parce que ba yebi ko examiner ba prophétie te tu vois quand on a pesa prophétie na bike prophétie na beta na si nzambe ne mutalobi lelo nzamba lo bakasi sute kuma bango moko moko ba bilo baloba bazon nzambe bazon sasima bango babima na place nzambe OK non, ça c'est pas l'évangile. Tike lanzambe place na ye, yo besoin place na c'est tout. OK. Merci beaucoup Tike lanzambe place na yo besoin place na yo. Zo place na yo. Place na yo. Voilà, tozo kende bina na tozo kende déjà na fait ya émission na biso to kende mingi te mais on passe ta tout monde a procès ya Peniel na MK, tout monde que Peniel a longi procès wana ba zuba na ba PC au polo ba ni kona. Peniel merci pourquoi parce que dans na posa zo ba na ye parce que bana wana ba ngai ba koma mobulu makasi parce que papa na sa mamba bien te. Peniel mo ka fanda talabi non, il faut na la dossier oyo na récupérer bana ngai. C'est très important. Maman za faciliter oboko la mwana koleka papa mutako sauter.
tokoka bona madame na teke simbite abo so madame abake na bana no pese bana oyo obimoke musala okeluka mbongo Peniel félicitation parce que moi ça makasi pene ya pour azepe couper ya denile ça va bo sali makambo mo na miso batu olongi précieux oyo c'est bon ba peso bana aux yeux de la bana kade bana wana bazala bien toujours vie ekoba et ça peut biso bien biso ta ba papa to ba papa ya bana wana to ngate to mona souffrance ya bana wana il faut to mona bénéfice ya bana wana et ça biso bien donc et ça biso na bien makasi le quoi azui bango boko na bango bien ke na bango bien et ça biso bien donc pour toi na match ça bien. Vraiment merci beaucoup hein, parce que moi un mot conseil na basali na nzambe o ba olanda biso partout dans le monde attend que ozape mosali na nzambe. Un mot zakara ke nzambe asunga pourquoi parce que moi si ya miki wana basali nani to ki appelle Zawando azana zemi oh boye vraiment. Zawad yo posa mobomi soto ke plus loin Zawad oza mobomi makasi pourquoi parce que batuna kayo banda kala oyebisaka ye soki abwaka libanda bana bolimbisa so bozawa na boza mayele pourquoi parce que ezangate eza Zawadi mutaloba kike na yebisaki ye abwaka soki ngana zolo bandenge balobaki ngai te Zawadi yebisaki ye abwaka libanda ndenge na yokaki na yebite kubwaka mai ya kalamu to kubwaka nini watu yebite mais tant que yebise muninga abwaka libanda Zawadi zeme ngo yendenge nini vraiment na yebite mso ezaki dans l'épisode misusu bosa ki ngo déjà ouais ezaki épisode à souka on peut ça boire mais abwaka ezaki pe na reta nango zaka nango pe moi reta pe ezaki système de jeu pas ikotaki alobi ka komi na zemi bon to yebite o to ko loba soko za zema solo eza bien na sepelaka na Zawadi parce que le ba bien aleka na teva bike na boyi na ngai kobo ye ka to sale kobo to sale kobo ngo siko okomi na zemi félicitations soki balukio longwa Zawadi boya kolongo la zemi wana te so longo zemi wana ko kufa taki musala nzambe ngana musala nzambe oui na yebi ona oloba na yebi ona oloba na zaba musala nzambe ate bala makambo ko kusama te ngana zo makambo na sir pena nzambo zela naza sir na nzambo atambola la ngai Zawadi soko za zemi bota mutu nyonso ko yepa na biso longola zemi luka numéro na benga na luka yi to solo na abota parce que Bible lobi c'est que l'homme a semé il moissonnera bolona ke kobo bobuka mwana eza simple ele on y a pas ces Zawadi ele on pas ces Zawadi bolona ki ekobo bobuka mwana eza nango guerre te to ko sona to ko buma na biso olongo sko zempo yani oui parce que tu bomi mais na to ba no mambo eza foi Bible lobi yango o mutalona osali arobuka to loni ekobo conseil wala Zawadi boloni ekobo buka mwana c'est simple vraiment pe bano yo bazaka passe na kolongola pe na ebite bakisi babeta yango batyangi bano bazaka pe mobulu pe ko takena bakisi bimi pe mo dikosi bien te donc tika ye aya bien eza elembo ya makambo lobaki ke oboyaki ekobo mosaya ekobo po yebisaka ye abwaka libanda abwaki libanda parce que vaseline esa aka vaseline za moto vaseline esali musala esali musala résultat yango dimi moto c'est que yo pe te na monde aka so pokola maboko ngana te vaseline bino to mo banga bino bokombo ote bunzo ke na poche déjà ba biso oyo le bino onde moko lobaka biso makasa nzambe nyata mbusu na frein donc ça bilo muso ke lukela ngote soki ndenge ni vraiment mais ça la passe ma ba omoni bato ba utiliser makambo eza que ba lembaka déjà keba beaucoup de hommes de Dieu ba comment ba vewe to lobela makambo comme suto ko yawa soko monika mosa nzamba tiza vaseline aza déjà lemba na masolo soko point Peniel soki nzamba peso makoki bota mwana wana biso to za na posa na yi Peniel limbisanga yo de to bota na obota ya na ba mi ba les félicitations ozipe da bana ngo bana ngo peso otali bien tuka bana elongi na yo Peniel mais Zawadi bota et ça biso bien bota penza bana et ça biso bien en plus keba na ebisio ma passa sima mukongo na yo donc ça biso bien te nga professionnel loba na beti parole et sur place et ça les masolo nango ya solo donc c'est ça merci donc obi passa bominga
Ah, pasteur, somme, hein. Ngapo tokenda na bango boy. Biso tokenda na bango boy. Pourquoi pas mama tolembi? Vraiment. Na téléphone na mona simba raté. Mona simba raté téléphone na Bozo mo miso avant, miso elemi. Au moins la boyo jeune fille mais miso couille parce que oh tozo mona ba téléphone ezo lekela biso. Et comment on va téléphone mutakala? On fait un téléphone ya moi. Et le internet c'est longo raté et tikala kalibela na libela. Batu babandi makambo yo mitakala. Banda tozo pouvoir. Bon, tu vas continuer na bino pourquoi parce que bon mon encore comment va teti. Le gars vous avez occasion mon boyer. Merci. Ouais, t'as pu pas publier à l'époque hein. Vieux sous la casse nani na banda là. Yécoute tsara soyi. Ba publier ka yezaka ya ba ko zaka montage to boré yo zaka na montage. To boré zaka montage mais zaka montage té. Parce Natala awa net na awa sous. Odi ba sana nzambe leki hein. Donc Pasi, un grand merci na pesa mot na bat balinga. Merci na ya na fille. Merci na yo parce que pesa occasion na na chaîne na yo. Merci na na fille. Merci na Sifa Sangara. Sifa Sangara zape patron. Asala mama be mona na miso bato. Merci na yo. Osungi biso. Merci. Na bato tout bolinganga tout pas bolinganga te wana na ngabo za lebele. Bato bo linganga wana te bo za lebele. Pe bato bo koma bikoma mo na ngaya na ngaite. Numéro la ngate. Na maska bino na numéro wana mais na omona ba message na bino. OK. Na sali bino ni to ba vérité. Ngana ba ki na défendre Jésus-Christ, na défendre yote. Mais boko bibi koma biloba loba. Botika nzamba za place na yi. Tiko biso to bela nzambe komi problème. Tiko mutu moko to loba to ganete, bo pesi mbongo ti. Bo pesi mbongo. Tiko biso to loba Jésus Christ moko moko to kita, apesa mo pona te olobele, a pambola ndengai. Tu vois? Vraiment. Botika ngana za kimia na samara na kimia na ofingote na otongote mais to la sabatu ke makambo bosalaka emone na miso batu donc koto wana na match za sute to samba na ote soko lingi to fanolo awa te tika mutakala na to mona osu bomba mutakala na bomba pena mutakala na bomba yango po soki ozo bomba ngote toko yaka to kolobela ngo lisusu Vraiment. To lembi po bano balobaka akende to lembi. Tolembi bino na mitakala bokende. Bino ba pasteur. Merci. Merci vraiment à Batunio Sobalande biso du début jusqu'à la fin vraiment merci vraiment et ça là qui tourne tant que mona chaque jour vous avez s'abonner vous avez j'aime vous commenter vous la sapenza musala et ça ma qui toko que l'Éternel Dieu te bénisse en tout cas et ça là qui toko maka sur mon vidéo et koti vous partez premièrement s'abonner au j'aime au commenter au partager balobato muto mal a koloba ya malamu retenir ya mabetika parce que bazwa kaka nyoso te émission no bolamu ya nzambe tozo recevoir mututu au pasteur musicien boyaka vient on est là pour vous toko sala kaka musala je dis un grand merci na la patronne la grande dame maman Sosel maman motema mobimba maman motema boboto vraiment nana et fille en tout cas merci beaucoup de respect pour vous maman merci je dis merci na famille boto je dis merci à ma copine à moi Gaël Matombe, la femme de quelqu'un. Merci à Naomi Lissebe Ndundu de moi. Sans oublier, il y a de moi Niki Makola depuis quelque part. Moi, ça pembe. Souzi Poutou. Nabo Sente, maman, nanga ba concerne Natacha Boto, maman Kola, maman Bonga, maman Dolan. En tout cas, merci beaucoup Nabino, maman, nanga parce que Natacha Boto Zaka. Moi, na yaba maman. Sans oublier encore, je dis un grand merci à mon père spirituel, le prophète Konde Paul Dominique de l'église Liloba. Na Nzambe, restez toujours branchés sur notre chaîne. Planète Nana et fille émission Bolamu Yanzambe. Moi Natacha Boto autrement dit Natilo femme battante moi la maman Nazaka Awa Toko Sala Kaka Musala ngale tout le monde ni mbala Yassima je vous aime beaucoup bisous bye.